bandeko ya bolingo topesi bino mbote tokoti na ndako na bino bien sûr na permission na bino toyebi ke lero bozolanda biso bovandi en famille bozana bana na bandeko vraiment toye kokutana na bino ndeko mo tovandi awa tovandi table ya liboso awa tozana ba produit et puis na maboko na ngai na simba CD na tolinga ko yebisa bino te affaire etali loposo ya nzoto ndenge bomonto tiba mafuta etandai awa produit ezali awa. Donc pour le problème était le poste en zoto, mutu sengala donc c'est le poste en zoto nae. Pour le poste en zoto ce que ça malamu aux présentable, batino so ba osepela na yo. Alors maman na biso Israël la joie. Oyo nzambe a pesa révélation ya kosala mosala o nyoso ye abongisi la biso ba mafuta o bozomona awa produit tandami awa. A bozomona o na simbi boye ezali. Pe au un jour oyo ezali savon liquide. Oyo ezali soir au snelle de yeux Oyo ezali peonte soir Oyo ezali tube Oyo ezali BV sikoyo na koleka na ko expliquer bino musala nango ndenge nesala omoni loposo eliaka pe loposo sengele za na vitamine soke koti vitamine eko sokoli très bien tango pakoli yango ozongenga na miso batu ozotambola mutatala bite ya solo mutu pe aza place oyo na yango mama abongisela biso mafuta to banda liboso na savon oyo savon liquide savon oyo eza na ba propriété ebele esala ka musala nini c'est-à-dire un et comme ça on poso lisse soko sokoli na yango et comme so poso lisse et puis et fongoli ba port a ma douceur za kana nzoto et fongoli yango très bien parce qu'en fait produit ekotaka na ba poso nzoto benga rapport savon o musala nango et nettoyer na poso na yo et nettoyer et longoli ba salité et fongoli ba port etikali polele tango ba port ekotika la polele oyo kozwa soir soki oza mutu oza na batache ozwi soir autant kozongo kombo na yo nde konika otie place batache ya liwana yo ozokwaka ozopakola opakoli ekoti oniki ti même ana maboko na msepe maboko pa wa mundu ezalaka oniki ekoti bien soki sili oyo kozwa jour oyo osangisi yango na tube ozwi ndambu awa opakoli yango osengi ali opakoli nzoto mobimba tango kopakola okomona nyonso penda ekoti yo na nzoto bongo okoya kotala résultat sima ya mwa mikolo okomona ke no poso ekomi korespire poso ezongi pete donc pete lisse penza au moins teinture bandi kobima jusqu'à ce que okomona que teinture na yo ekomi stabilisé ekomi très stabilisé. Alors on a simbaki awa tobengi yango BV ezana batu muso okomona soko lia kapiloko ba graisse mingi na cholestérol ezobimisa yo ba bouton na nzoto. Alors oyo BV spécialité nango yango la soko zui yango pakoli esika ba bouton ezali opakoli ezale pa ba pote ezali opakoli donc a cicatrisaka facile et puis azolongola penda bouton donc ye effet na eza rapide c'est dans moins de 2-3 jours au sentir dire que non effet ezokota ezosala donc ba produit autotandeli bino awa ezali à la portée ya mutu nyonso pona kozwa yango adresse ese bana déjà adresse à maman Israël la joie et comment nango lokola lipa soko tuni munyo sa koyebisa yo présentement tozala kaka na avenue Kimbondo numéro 164 avenue Kimbondo ezwami wapi soko zo uta kota kin est donc ozo uta kota ba changu kota ba lemba ozoya soko na victoire lobaka na zoya ozo taxi ya bandale Moular Kimbondo so kitika na Moular Kimbondo otuni avenue Kimbondo tango zo kitana 164 bakola so mona pancarte boko za afficher bakoma centre tonga nzoto nde okomona sika biloko nyonso oyo et
zali côté Kamape okozwango à un bon prix. Sokoye okokuta toute une équipe vendre la réception et orienter yo et kolakisa yo et enseigner yo et instruire yo ndenge nini oko utiliser yango. Quel que soit oza la mutu ya pembe, oza la mutu ya mwindo, lingo comme chocolat, lingo tela bakasi, ba produit nyonso eza sur place. Donc sokoye okomona yango, donc to vendre na pona kozela bino na pesi malobe pa ya dekolanga papa Didier tozana e awa. Ye ya ko bakisa ya kolo. Merci Bandeko Bozo na biso na ba écran na bino. Omoni lelo toza na équipe de 3. Donc après Maman Israël la joie ndebiso ba to vandi awa tozali bien disposé pour na ko expliquer bino lo lenge nini boko utiliser ba produit na bino. Ya liboso na pesi bandeko nyonso merci ba ba assista ki biso na mokolo ya le 30 août. Vraiment nzamba sala ki bikamwa na mois septembre oyo thème na biso ezali nzambe ya bikamwa. Na présenter CD oyo ezali Maman Israël la joie oyo ayembi oyo tango zo kota na kati ya bandako na bino za ko apporter délivrance obota kate oyo kaka nzembo oyo nzamba pesho mabota oyo kaka malamu te nzamba koyokisa yo bien aimé bana baza maele te kaka na koyoka CD oyo Maman Israël la joie musana nzamba yembi okomona bana ba kokoma maele sans plus tarder tokoleka na ko expliquer bino ba produit oyo ezali na kati ya mesa awo bozali kolanda na minute oyo biso na tango tozali ko expliquer ba produit bien aimé mwasi mwana mobali mwasi zala admirable pona mobali na yo mobali zala admirable pona mwasi na yo soko tali nga papa Didier okomona ke tena nga eza vraiment uniforme soko ozana te uniforme bien aimé muto atali yo kaka boya bandi kolula lobi ah garçon za le poso kitoko soki pe mwasi atali lobi ah papa waza le poso kitoko mobali pe atali lobi ah mwasi waza le poso kitoko. Vraiment toko tardé te na ko expliquer bino ba produit o ezali awa na kati ya mesa na biso soko moni oyo to bengango savon liquide. Savon liquide ezali savon yo soko za ko sokolango ko mona ke pona yo koma vraiment très propre bien aimé. O mona ke tango zo sokola ozo souvent na nzoto tango zo gratter même maboko na ozo ka moi bruit moko zo bimana pona yo ozo sentir que vraiment pona yo komi très propre. Oyo ezali tube to bengango tube POT naturel pur yango ezali pona bato oyo bazali ya pembe mama oza pembe mais pembe yango ezaka na combien de temps tamusu to moni longi eteli makolo ekomi koka donc okomi na 2 temps eza propre te yaka epa Maman Israël la joie okomona tube POT tozali ko salela ngo to basalela kango na mafuta oyo to bengi POT jour soki omoni ba explication yango nyonso na ba écritoire oyo kotanga ba expliquer ndenge nini okosalela ba produit oyo soko ozwi yango tongo midi pokwa butu lolenge olingi pakola na yo moye ezala makasi et surtout nazo pesa bino conseil bino bato bozali na bipakola kolanda conseil ya muto mabe te muto mabe amonaka loposo na yo ezali kitoko mais alingi kaka pona détruire yo mais yaka epa Maman Israël la joie a uniformiser tena yo ezala uniforme et très propre okozwa POT jour na tibu oyo ozwi ndambo awa opakoli tango ozopakola ngo tongo midi pokwa kaka lolenge lingi ndenge osokolaka pardon 3 fois 2 fois 4 fois 5 fois par jour mama yaka obongisa loposo nzoto mama ya bana mibali Maman Israël la joie azalaka mpona bana mibali pamba te azali mpe mpona basi mpe bana na bango. Donc bana ya basi pe mibali bakobenga e koko Maman Israël la joie. Vraiment tozo benga tozaka na adresse moko. Muto memo de gauche à droite te adresse na biso zaka ka moko avenue Kimbondo numéro 164 Bandal Molar. Soko komika ka en diagonale ya chez les boss otunika ka Maman Israël la joie lobi panneau publicitaire yango wana oboy kaka miso komona Maman Israël la joie avec un teint uniforme ozali ko attirer bana na nzambe nyonso batu nyonso o baza na problème ya loposo oza na makwanza oza na nduta oza na mvimbikisi oza na mpese oza na mbasu yaka epa Maman Israël la joie bien aimé okozala dessus te oto simbi oto bengango POT soir ezali pona batu oyo bazali na problème ya batampo batache oyo babengi aki la faute oyo ebeti otango mosusu il y a longtemps esali 5 couches tango mosusu oza kosimba litama na ozoka lisusu sembe te ekoma lokola bazwa poso ya koba babambo na elongi
yaka pa mama Israël la joie soki ozuka ka produit oyo tokolakisa lo lenge nini ya kosalela yango tokolakisa lo lenge nini ya komase yango na un mois ya pamba okoya na batu ebele autant mosusu bakotuna oyo te me kaka ntango baza komona yo baza koadmire elongi na yo baza koadmire mpo na yo mama yo moto opakola biloko bapesa basud caustique ozwa otya na mafuta ebebisa loposo na nzoto ozwa basima otya kati ya mafuta yaka vraiment loposo na yo ekozala sembe bapo na yo ya nzoto ekozala pardon baport ya nzoto ekozala très ouverte okotoka lokola mama nyonso atokaka mpo na ntango azali kotoka mwa moke lokola na minute otoya kolanda 8h me komona ke mama mosusu atokaka na elongi te elongi ekoma lokola motu moko banyema ye biloko moko ya molili yaka okomona produit oyo pe ote soir ndenge ekobongisa yo sans plus tarder tokoleka lisusu na produit oyo tobengi yango na kombo ya Snell Désir oyo boza komona eza produit moko mama Israël la joie asala pona baka ebele mama olingi ozala misu pembe yaka epa Israël la joie okosepela misu na yo ekoma lokola sanza omoni ba éclair sanza ndenge epesa na butu nde papa atali yo boye olia lula ntango mosusu nzoto to elongi na yo me akomi kolula kaka misu na yo mpona nini ekomi très clair et propre kozala misu rouge te lokola pigeon yaka epa Israël la joie okozwa solution okozala vraiment admirable kotya bagoutte bleu te ya kozwa Snell Désir ekosoigne yo makambo mipepe bapoussière ekozala lisusu te vraiment naza kobenga yo moto ozolanda biso na mosika to na pembeni yaka okozala dessus te awa toza na produit moko toza kobenga yango BV oyo oza komona ezali produit oyo esalaka mpona babouton eza na babouton mosusu ebimaka motu etika ebambuma lokola moto aza na maladi oyo babengi syphilis oza na maladi moko babengi gonocosie par exemple oza na maladi moko babengi par exemple oza na graisse eleki oliaka nguba ebele oliaka mateka ebele ebebiso elongi okoma elongi mabaku ta mosusu okoya koriske ata linzaka ebukani yaka ozwa pomade BV wana ntango oza kopakola yango 2 jours ya pamba okomona ke il y aura un changement tolanda na batelevizio makambo ezali ebele me tokosepela mpo na yo oyo ozali na problème ya baka wana ya baloto ka ya baposo ebimaka opambapamba na nzoto oza kopakola mafuta ntango mosusu ekotaka malamu te oza na babouton oyo ntango oza kolongola eza kotika batache noire très profond ya kozwa BV ekoarrange yo okosepela okokoma sembe ntango papa aza kosimba aza kosepela alobi chibota na ngai na bando oluka ye oyo vraiment okosepela kozala dessus te tozwa na produit mosusu awa oyo ezali potopoto tonga nzoto mama papa mwana mobange amelaka yango kozala vraiment dessus te bebe na biso akozala na problème ya constipation te okomona babebe na biso ta mosusu osaleli potopoto moko bakomi na problème ya constipation ekomi kende na hôpital somba boye toboyi molimo ya badepense ya kozwa potopoto tonga nzoto ezala papa ezala mama ezala elenge ezala mobange mobali to mwasi akomela yango oyo ezali potopoto tonga nzoto epesaka bonne santé okomona croissance ya mwana ata mwana oyo abelaki malade babengi beriberi suki na ye ekomaki jaune na motu ya kozwa potopoto tonga nzoto lambela ye 2 fois 3 fois par jour okomona santé ya mwana ekofungwama vraiment naza kobenga yo oza na problème ya santé fongwamaka lisusu te ta mosusu ozalaki na problème ya basusi ele yo nzoto ya kozwa potopoto tonga nzoto baproduit ezali ebele mais oyo toexpose awa te makambo ebele eza na kati ya labo ezali kosalema benga mama Israël la joie na numéro oyo 089 94 42 825 089 94 42 825 numéro mosusu ezali 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 okozala dessus te papa mama elenge mobange mpo nozwa solution na oyo nyonso ozali kotumisa nzoto na yo nzambe azwa lokumu nzambe apambola bino yaka na lombango nyonso bien aimé koumela te koyoka conseil ya moto ya mabe te oyo alingaka yo évolue te merci sikoyo tozopesa maloba epai ya papa na biso Jean papa Jean
bandeko balandi basi mpe mibali baoyo nyonso tu bozolanda biso na etando ya moke biso awa tozali na centre tonga nzoto oyo ekambami epa na mama Israël la joie na centre tonga nzoto tozali kopesa solution ya makambo ebele oyo etali loposo mpe etali banzoto na biso bato tokobanda nanu depuis le 30 août maman na biso Israël la joie alansaki album na ye sur le marché oyo ebengami na titre ya Yesu Nzambe na nguya na kati na album oyo yo mutu ozolanda biso esika nyonso ozali album oyo linga ete ekota na kati na ndako na yo po ebana kopesa solution na baproblème oyo oza nango. Yesu Nzambe na nguya, Yesu abongwani te. Yesu ntango akotaka na banzoto ya bato to na bandako ya bato ayaka mpona koaporte solution. Ndeko mwasi to mobali yo ozali abati to oza affligé oza na ozoluka solution ya likambo songolo pakala ebongi oyeba kokotisa ngo na nzembo oyeba koyembela Nzambe na yo na loyembo Nzambe wana akosala epi Nzambe wana akopesa yo solution na baproblème oyo nyonso ezali kotungisa yo. Adresse ya kozwa CD oyo ezali na Avenue Kimbondo numéro 164 na centre tonga nzoto soko ye okozwa CD oyo ezali na 3000 francs congolais ya pamba. Tozoyebisa bandeko nyonso tu oza na posa ya CD oyo yaka na centre tonga nzoto okozwa CD na 3000 francs congolais ya pamba. Epito awa toza na centre tonga nzoto lolenge toyeba koyebisa bino ete awa topesaka solution na makambo ebele. Awa biso toyebaka na kotonga banzoto ya bato esika oyo nyonso tu nzoto na yo ebebaki soki ebebaki na loposo soki ebebaki na bilialia soki otie makolo na kati na centre tonga nzoto okoyeba kotonga nzoto na yo na oyo etali nanu potopoto ezali potopoto tonga nzoto potopoto oyo elambamaka na facilité potopoto oyo batie babakiselaka o biloko mosusu na kati te pamba te yango moko ndenge esalama awa esalami na baprotéine esalami na bavitamine esalami na bavivifiant esalami na basubstance ebele oyo ke soki mwana na yo ata abelaki beriberi ata mwana na yo akonda lokola mioto me soki osaleli ye potopoto oyo kolakisama na mikolo mibale to misatu yo moko kobosana mwana yo okomwa lolenge mwana na yo akokoma epi bato bakobanda kotuna yo mama mwana na yo azolia nini yo koyebisa bango azomela potopoto tonga nzoto ezali potopoto moko eza na biloko ebele na kati epi awa tozali na mafuta oyo ebengami peotin ndekolanga bato ebele baposona bango nzoto esebeba likolo ya bipakola pakola likolo ya kolanda bakonseil ya bato likolo ya kolanda bilobaloba ya bato mais na invité yo oya na centre tonga nzoto oya kotala mafuta oyo esalama epa na mosali na Nzambe mpona koyeba na kobongisa oyo ezali loposo na yo kombo nango peotin mafuta oyo soki ozopakola yango ata loposo na ezalaki ndenge nini soki ozopakola mafuta oyo ekoyeba na kozongisa loposo na yo na lolenge oyo elongobani ete yo ozala preciable ete bato bayeba na kosepela na yo. Awa tozali na savon na biso liquide savon liquide oyo tosalelaka yango mpona koyeba na kosukola nzoto na biso bato eza na basavon mosusu soki ozopakola ozomona ezobebisa yo me oyo savon oyo esalami na lolenge moko ya malamu po ete yeba na kobongisa nzoto na yo okozwa ngo kaka otie moke na mwa linuku ozopakola na nzoto sopi mai osopi mai osopi mai osopi mai yo moko ntango okosisa kaka kosopa mai okoma lolenge loposo na yo ekozala. Awa tozali na signe de zier tozomona bato ebele miso na bango ekoma lokola bajamaïcain soki otali kaka miso na ye bokoki kokima yo moko likolo ya bichacha me awa toinvito na centre tonga nzoto oya kozwa signe de zier yango ebongisaka miso ata miso na ye kota bakarakte ata miso na ye esala loli emonaka bien te soki ozwi signe de zier oyo otyango na miso na yo okomona ekobongisa miso ekozongisa oyo lolenge mpena miso ya motu nyonso tu ezalaka. Awa tozali na pomade na biso tube na biso oyo tosalelaka yango mpona koyeba na kobongisa toujours loposo na biso bato
soki opakoli mafuta ozwi mwa moke ati boyebi otie susu na maboko opakoli okomona elongi na yo ekongenga. Awa tozali na pomade na biso BV tomonaka bilongi ya bato mosusu ndenge ekoma ozomona mutu aza normal me elongi na ekoma mabaku likolo ya bipakola bilo mosusu oyo opakola ekenda kobimisa elongi no mabaku yango toinvito na centre tonga nzoto oya kosomba BV oyo yango elongolaka babuton ata babuton yango ezalaki ya ndenge nini soki ozwa koaplike yango tongo pokwa yo moko koyeba na komipesa resultat ya malamu na oyo etali babuton na nzoto nao. Adresse ya malamu mutu akosa yo te ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali esika nyonso tu oyo ozali soki ozali na kati ya mboka Kinshasa tuna Bandal Kimbondo numéro 164 atokomi na parking ya Mular otuni nazoluka numéro 164 pa mama Israël la joie mutu nyonso tu ayebi atobungaki oke se retrouver côté ya Joël Itin soko otunika nazoluka adresse numéro 164 epa na mama Israël la joie mutu nyonso tu ayebi soki obungaki adresse zwa numéro oyo 089 94 42 825 089 94 42 825 kone ezali numéro ya mama Israël la joie soko benge ate sika nini oyo komaki bakoyeba kooriente yo po koma na centre tonga nzoto pona koyeba na kotonga nzoto na yo pe pona koyeba na kozwa solution ya loposo na yo.